Bandeko bote ndeko na bino na elelo ko lakisa bino moke ndenge nini okoki kotomba baction na bino ya sesla. Ok, nakolakisa bino ndenge ya kosomba yango. Bo landa ndenge na kosala awa malembe na ba etape nyonso nazokende nango. Omona ndenge nini bokoki kosomba sesla. Eza très facile. Bino bolanda kaka ndenge nazosala na telefone. Ndenge pe bino bokosala textuellement pa na bino na ba telefone na bino. Donc eza ndenge moko soki ozali na telefone ya iPhone, ozali na telefone ya Android par exemple, telefone ya Google, Samsung, eza presque ndenge moko. Ok? Alors, eloko ya liboso bokosala ezali il faut bozala na télécharger Trust Wallet. Donc ndenge nazosala boye lelo nazo considérer c'est comme si boza déjà na Trust Wallet na bino na telefone na bino. Donc so na lakisi bino Trust Wallet ezali boye oyo bona toucher oyo moni yango ni Trust Wallet kozala ndenge wana na ko effacer yango te na yana lakisi bino ka bomona. Donc so boke na ba peut-être so koza na iPhone ok na App Store na yo, bien so koza na Android de téléphone à Samsung ok na obo bengaka Play Store pour télécharger Trust Wallet. Trust Wallet yango wana et vous allez bongo pour télécharger yango. Puis okofungola okocréer compte ozacha mo compte nanga moko na nango parmi ba compte mingi naza nango ozomona mo ba chiffre mike za wana. Alors pour créer compte na Trust Wallet, dès que aussi pour créer compte et que l'accès makamuna oyo ozala wana et puis deboye to connecter Trust Wallet na yo na site mususu tozobenga PancakeSwap. PancakeSwap yango eko aider biso pe poto sala ba achat na biso ya action. OK? Alors na l'accès bino web na biso, site web na biso, ozala quand même na idée. Comme ça, on a ndenge to sombaka pour aider bino boyeba facilement ndenge ya sala yango. Alors, ozali site web na biso ya crypto.com. Ndenge na expliquer yango bambala misusu o eleki na ba vidéo mususu na sala ki avant, expliquer ki yango. Désolé, connexion de déranger ndambu. Mais n'explique kabino na mon vidéo mususu alakisa kibino ni site ezo sala ndenge okende na site ko se connecter. Alors pour le moment site ezali ko répondre te nako dongola yango nano. Alors mais sinon eloko bosala ezali okoti na eloko liboso ezali ndenge na lobi d'abord ofongoli compte na yo. Fongoli compte na yo ya Trust Wallet. Donc fongoli compte na yo ya Trust Wallet osali makambo na nyonso. Puis na pesi mo information mike awa tango osali Trust Wallet na yo ozala très prudent. Ozomona ozala très prudent. Ba kopesa yo code moko mon secret. Eza 12 mots. Ba mon secret wana ndi na komi mo ba détail bozomona awa. Bola na ba détail malamu bo batela ba mon secret na bino. Parce que ce que bateli ba mo secret wana te ce mutu azu yango c'est comme si mutu wana azu accès na banque na yo, azu accès na carte na yo ya Visa, carte na yo ya débit akokende na banque na yo akozwa mbongo na nyonso. Donc ce que bungisi ba mo wana nyonso ba 12 mo wana so mutu mo ayibi yo yango, donc opesi accès na banque na yo akosisa mbongo na yo nyonso. Alors oyeba ke ce que fongoli Trust Wallet na yo bomba ba mo wana malamu. Puis toujours recommander que okoma yango na kaye moko par exemple na livre moko place moko bomi yango jalousement na ndaku mutu moko tayi place ezali kaka yo moko komeka kokanga yango photo te obomba yango na téléphone na yo te komeka plus jamais kozwa yango par exemple obomba yango na ordinateur na yo te peut-être na tablette na yo te. Donc ezali recommander que to garder yango na ba device électronique ata moko te, donc na ba machine électronique ata moko te.
Donc kocha on a téléphone te, kocha on a ordinateur te, kocha on a tablette te. Donc tant bala kisi yango tant ozo créer compte na yo koma yango sur un papier na kati ya kaye moko na livre moko obombi yango. Donc ezakaka yo mutu fo yeba yango. Ou encore par exemple comme ba marié par exemple ba biso ba marié ba tumuso ba marié ko kabola yango na mwasi na yo laksi voilà code yango eza place tel so na sengi yango so dans na za libanda na bimi na bengi yo pesanga yango eza place tel. Alors kaka yo nde ko yeba yango. Très important. Alors on a ko somba eloko liboso ope mo ba étape mususu ya mike na expliquer awa Rolanda on peut mon expliquer moi bien puis si moi instruction mike mais très important Rolanda là le mona donc tant où aux autres ça la bacha na yo ya action et puis moi ba détail monsieur spécial auto comment awa un peu na mongongo ezako ya. Alors pour la somba eloko ko ça les ali dans le but déjà on considère que vous avez déjà 3 swallets na bino. Alors pour somba au kende na pancake swap o ezali sisu ya on peut na expliquer yango awa moni na page na expliquer moni yango eza na C awa. Tant vous allez télécharger pancake swap na téléphone na yo, vous utilisez par exemple page ya Google, page ya Safari par exemple ou bien Yahoo ou koma yango textuellement ndenge na komi yango awa boye. Ko komandenge mususu te koma yango textuellement ndenge na komi awa boye. Ou encore ce que moni ki c'est compliqué moi yo koma yango bien zate awa na likolo awa na place ya bleu awa au mona ke na expliquer yango wana malamu okoyaka o cliquer awa place oyo oko cliquer wana et komema yo mbala moko na page ya pancake swap. OK? Alors eloko liboso ya kosala zela nde na bomoni awa na wallet nanga na likolo awa ezali eza connecté. Eza connecté. Alors na lina disconnecté yango comme ça to bandela 0 bomona malamu ndeni boko sala pe bino moko. Parce que na cliquer na moi flèche wana eza bomoni na cliquer yango. Alors si on a CA bah comme disconnect donc déconnecter. Si on a cliqué na fini wana et déconnecter nga na kangi awa on sikoyo ke awa na likolo awa place ezalaki akoma bachaki mo dessin ya wallet awa sikoyo wallet elongwe pona nini po na disconnecter. Alors na ko pour relancer page pose la quand même fraîche comme ça tout moi ba problème qui m'inquiétait. Alors le quoi liboso pour kende na pancake swap na laxibino na awa pour on peut na téléphone na yo ya mwana ekomi mikolo wana ba komi yango textement ndenge na komi yango awa moni yango ndenge na komi yango awa nde yango pe ba komi awa na likolo awa da swana ya likolo na kati wana. Alors awo lancer yango et mwami emiminga awa. Alors okosala nini oko connecter pancake swap oyo connecter yango na wallet na yo oyo tolobi wana ya Trust Wallet. Alors cliquer awa moni foza na iPhone moyo misala yo boye. Alors à partir ya awa vous cliquer place ba komi Wallet Connect. Moni komi Wallet Connect et puis vous sélectionner Trust Wallet. Quand vous sélectionnez en haut, ceux qui par exemple tant vous créez qui Trust Wallet na yo pour chaque mot dépasse, moi chiffre moko ba chiffre tant sur 6 chiffres moko au code sa code wana na le code sa yanga sikoyo fungoli et singa na connecté. Le mona sur la zone mukesima et connecté nga na Trust Wallet na compte na créer qui na le week il faut créer compte et zo ka moi ba 2 minutes 3 minutes au créer compte. Alors et connecté nga bala moko na compte nanga et puis mon message mo bi na CA ba comment en anglais na zone na page ou na utaki ya internet. Alors pour na zone kuna na Trust Wallet na pancake swap mais sinon pancake swap nanga ezali déjà connecté awa na Trust Wallet nanga yi. Alors besoin pour le moment awa naza déjà na ba 6 la ndambu na somba ki déjà na somba ki 18 325 437.42 actions ya 6 là. Écoutez nga bomoni assez wana chiffre nango ba komi $185.78 de mona et puis na likolo kuna bo mona na coin na likolo ba komi 39.45% donc 6 la lelo il gagnait 39.45% parce que 40% de mona donc na jana moma ndambu 6 la mais to somba sous ndambu lelo po bomona leto sombaka. Alors so ina bimi nde ba bisinga na zonga na page na fungola ki ya pancake swap yango na zongi awa
bokomona sikoyo okenda likolo awa na coin ndenge ekomaki connect wallet sikoyo elongwe ezolakisa ngai photo ya wallet. Donc nazali connecté nakodisconnecte lisusu te nakosika yango wana mpo nalingi nasala bachat ya baaction na ngai. Alors eloko ya liboso mpo osala bachat ezali moni nde place bakomi wana bakomi max epuis cercle wana ya jaune eza wana awa toza na besoin ya service oyo tobengaka BNB. Moni yango ezali wana eza Binance. Donc toza na besoin ya service ya Binance BNB. Moni ana likolo nango nga naza na 0.0100149 na mambongo moke kuna peut-être $5 ou $6. Alors soki oza na 00 place wana elakisi ke oza na mbongo te moye osomba 6 la eza te ozomona. Alors po tosomba sikoyo BNB d'abord et puis après avoir kosomba BNB tokozonga awa po toya kosomba 6 la na biso. Alors kosomba BNB ndenge nini? Okozonga na Trust Wallet na yo. Zongi na Trust Wallet na ngai na check code na ngai moni yango sikoyo a partir awa na Trust Wallet na ngai ozomona montant eza likolo et puis bakomi send, bakomi receive, bakomi buy et puis bakomi trade. Ko biso tozo buy, donc buy wana elakisi kosomba, send oyo eza na gauche eza na flèche ezokende likolo elakisi otinda. Donc otinda moto par exemple mbongo ou bien otindela baaction moko parce que ndenge ezali awa okabola baaction na ndeko ya lokwa osindela ye mbongo okosala transaction. Donc send elakisi otinda. Receive oyo eza na flèche ezokende na se oyo yango elakisi ko yo o recevoir batindela yo recevoir. Et puis oyo ya misato wana elakisi ekomi buy yango elakisi kosomba oyo suka oyo eza na baflèche mibale gauche droite yango elakisi oyo eza bakomi trade yango elakisi o échanger donc osala échange. Alors lelo tozosomba BNB po tozala mesure ya ko trade ya ko échanger BNB na biso na CESLA. Alors okofini na place bakomi buy de na fini wana et puis à partir ya buy omoni place bakomi smart chain awa. Donc zela na meka kozonga ndambu nazonga moke. Donc awa ofina buy ofini buy après buy ofina awa place bakomi smart chain pour tout suma bien. Donc ben smart chain oyo na BNB ezaka eloko moko pour le moment tokopona awa nde bakomi smart chain fini wana yango nde toza na besoin tosomba. Alors pour somba smart chain il faut connecter banque na yo na service oyo ya BNB eza connecté na service mibale oyo moko ezali awa eza MoonPay moni bakomi MoonPay place wana. Puis après à part MoonPay so cliquer moi flèche wana eza na droite to cliquer wana omona ke mosusu ezali service mosusu ezali yango komona yango Simplex. Alors Simplex okokosomba nango okokosomba na MoonPay. Alors MoonPay moni na likolo nango na se ya wana pembeni ya chiffre na droite bakomi best rate. Donc elakisi to moko ya bien, to moko ya C. Donc on a to moko ya bien par rapport à Simplex. On va changer en vert bakomi best rate. Elakisi to moko ya bien. Alors to meka ko utiliser MoonPay lelo. So MoonPay simbi to évoluer, so MoonPay simbi to changer to ya to cha Simplex. OK? Alors nako finana MoonPay zongisi biso awa. Alors tant que zongisi biso wana moni bakomi wana $150. Donc yo za obligé au somba $150 te. Vous êtes obligé au somba $150 te. Vous somba moins de $150. Mais au moins minimum na bango ezali $50. Vous avez minimum ya osomba bon assez à moto osomba ezali $50. Alors on va commis 150 awa, vous avez obligé au somba 150 l'autre, mais ce que vous en avez, ça va au somba 150. Si vous en avez 150 au limite 100, au longoli, au 100, au longoli, au 50. Alors le vous mettez par exemple 50. Alors si vous regardez la place il y a C à la droite, c'est la place X c'est ça awa, au fini 1, 2, 3 fois et longoli chiffre 150, si vous au commence 50, 5, 0. On remet 50. Sur le niveau, tu as perdu un point, tu as centime, 0 centime, kakayo et ça est le côté. Alors,
toponi boye tokomi $50 yango wana et puis laksi biso ke ok so tosomi $50 na BNB tokozwa chiffre oyo mpona BNB oyo tozoluka. Alors na C awa place bakomi next laksi po tocontinue tokoclike na next moni eomema biso kozala moke. Voilà, moni nde bakomi message wana bakomi ke toza désolé pour le moment donc Binance service tozoluka BNB wana la disponibilité na MoonPay. Donc MoonPay deux fois epesaka mwa problème mike. Alors tu as la chance parce que tu as une opportunité mosusu ya koutiliser Simplex. Alors ce qui sali yo boye yo fina place bakomi down a na gauche na point bakomi na bleu wana fini wana ezongisi osima ezongisi osima boye awa na flèche nde na lakisaki bino tokofina flèche wana topona Simplex yango oyo tokopona yango malgré eza na taux ya bien te eza nango différence monene nango makasi te. Alors tokopona Simplex on est Simplex yango kutu automatiquement pe echeli biso déjà $50 na biso moni c'est 150 pe eche 50 mais soko lingo bakisa kaka yo bakisa o fina à place ya X awa olongoli 50 oche oyo olingi kocha. Alors nde toponi Simplex siko tokoya awa na C topona lisusu tofina next donc laksi to continue tozeli pe Simplex. Voilà. Alors Simplex yango e awa sikoyo ozala pre na carte na yo ya banque ou utiliser yango ou utiliser soza na téléphone ya Apple ou utiliser Apple Pay na yo ou encore ba tout temps soza na Google Pay ou peut utiliser Google Pay na yo soza connecté na téléphone na yo. Alors lelo tu peux utiliser carte ya banque so ko utiliser c'est money awa là sur bakomi use another card. Donc déjà dans la carte mon carte ya système et je suis dans la 88 awa parce que tout na maso na utiliser carte mosusu. Alors lelo na utiliser carte mosusu dans la fina awa place bakomi use another card donc là ici utiliser carte mosusu. Alors na ko fina wana on a fini wana on est ici la option on est ici option wana okopona awa okomi numéro ya carte place wana so oche numéro ya carte place wana oche date expiration oche année ya expiration na oche information te po mesure ya sécurité tant oche année expiration par exemple et puis oye na se okomi non na yo non na poste non petit moké oche code na ya sécurité. Donc code na ya sécurité là c'est les trois chiffres de la nation ya carte na biso. Le temps oche bongo ou évoluer ou fini awa place oyo ya katikati awa ou sélectionner yango pe ondima na ba terme na bango na ba condition ya compagnie oyo. Alors oya suka oyo oyo kolongola yango so olingi bien sûr olingi te otiki yango ya kaka po ando tindelo ba mwa ba email na bango bazana ba offre bakomanda otindela yo. Donc so boye yango nesinga na yango te ako cliquer yango e kolongola yango mais oya katikati wana fo kondima yango eza ba condition na ba terme na bango. Voilà. Alors une fois ici au final next tango fini next. Alors pour la mesure de sécurité pour l'accès à mbango ile wana okosala nako kanga page au mbango moi quelques secondes na sisi kaka na sala transaction oyo comme ça bomona ndenge quand même ezo sala et puis nazo zonga. OK vous pouvez ça moi une seconde na sala mbango puis nazo ngala l'accès bino après avoir coaché combo pour numéro ya carte date d'expiration combo na yo na security code pour l'accès yo nini so fini la soana. Alors vous allez moquer azomeka kosala wana pembeni so na bimi awa ok longoli kaka mwa mbangu en attendant nakoki kolakisa bino site ebandi deja kosala kaka te
ma connexion mokele lo. Meka lisusu. Malheureusement, ils ont répondu pour ma connexion. Alors, azosala mbango awa. Au moins dans quelques secondes, il faut la kisa biso. Alors, azosomba kande dans le baki wana 50. Et puis après ça, tout le monde a étape nini ami balé et zoya après. Donc on a compris dans le baki on a compris la place à bleu on a pris chaque carte sika. Ok, ou chez date d'expiration. Chez moi, ou chez année. Comme combo na une comme ami textuellement la carte. Non à prénom. Et puis chez va 3 chiffres dans la carte na yo. Voilà. Voilà, et puis de continuer. Senga yo peso ou continuer par senga yo adresse na yo. Senga yo adresse na yo. Chez adresse. Chez adresse mbango. Et puis après adresse, kocha information oyo bango bakosenga za chango mbango bomona. Voilà. Boni ville na yo sokoza wapi sokoza na tanini en États-Unis ou bien sokoza par exemple na Congo. Ou bien ndenge bo chaka ba ville par rapport à Congo. Chez ba ville wana. Et puis vous évoluer na étape pour Zolanda. Alors, chez date de naissance ou chez email, on sait email, date de naissance, adresse na yo, chez nyonso et puis na C, par fina, pour ma place pour cliquer place par comme pay now. Donc futa sikoyo. Alors après on va continuer dans l'email. Continuer dans l'email que vous avez en haut. La carte email na yo ba ko pesa yo code moko ya 4 chiffres. Code moko ba ko pesa ya 4 chiffres. So que na email na yo copier code wana. Puis ozongi na Trust Wallet na yo. O check code wana kuna. Tango check code wana kuna opesi moi quelques secondes. Omona eko kende na page oyo balaki soki transaction na yo eleki. Oyo linga kosomba esalami. Alors nakolakisa mbango awa. Omona lamke na partager na bino lisusu en musique on a aidé mon dambo dans mon musique na ochela bino sikoyo yango ezo ya sikoyo voilà. Ok, voilà, ce que tu zongi awa pour komona ke aza na page oyo après avoir kotia ba information nyonso nde totiaki na ebandeli otie carte na yo otie adresse otie population makambo nyonso okoma na étape oyo ekoleka et après ça so telefone eza na français ocomprendre facilement langue na yo
Alors, comme awa, pour continuer, si vous avez ce téléphone dans la banque, vous tapez sur code, vous cliquez sur comme continuer, vous obtenez le code dans le message. Alors, il faut que nous ayons le code pour confirmer. Alors, vous avez le code là. Vous avez le code là. Téléphone. Et jusqu'à la monnaie, au bima. C'est mon message, mon côté, c'est le colo, le message, mon côté. Alors, on a bima moqué. Et awa. Mon awa. On a fini. Code on a copié en haut. Mon yango. Zongi awa. Voilà, on check code on a awa. Fini kati, l'électricien est côté. Fini awa on a bleu. Là ça commence submit au Zeli. On peut sûrement quelques minutes. Voilà, et au salaboye au Zeli mon mouké. Vous allez presser. Voilà, mon iba paye ce message. Comme on a bleu, parce qu'on a le colon, on a bleu, on a ce message en anglais ou le baquet, parce que dans la langue en français peut-être, que le paiement n'a au Sénat qui est approuvé de monde. Alors, au coquille, par exemple, au coquille après, on est comme ils ont approuvé, vous avez déjà bien, ils ont déjà approuvé, vous savez, vous société. Au coquille, c'est que il y a awa, au kangi, on va la fini dans. Fini à coin à droite, à gauche, bien sûr, au ligne, au zone, on est comme awa qui aux on a trois wallet sur ligne au salabongo et ça l'appelle au moté mais on a préféré on a fini à on a coin à gauche mbala moko et on a cliqué on est zongi signa awa sur zongi sur awa au bangelo au moté au final sur awa na ct sur zongi sur awa yo kendeka na kendeli sur awa na coin à gauche là ça comme buy cliquer na moi flèche wana aux on souci on a cliqué na flèche wana on est zongi signa awa et puis après awa on clique on a le colonne à droite parce qu'on met down. Cliquez on a. Voilà. Ce que je là, wallet nanga. On est wallet nanga yango. Alors ce que on a wallet nanga na oluka service de bac de somba ya BNB. Atalambongo on a soumis $50 et ou bien ayete. Alors tout à la moqué na meko réfléchir page mondambu na meko kitanase moqué. Alors voilà. Nous avons awa parce qu'on met petit jaune, on met smart chain BNB à la droite. La transaction à $5 avant bien $6, ce qui est commis $49. Donc, on met peut-être que en dernier à $6, si on a soumis $50, il fallait qu'on mette à 56 ou bien 57. Mais ils ont bon voté pour la ligne pour baser dans les frais, dans les pays, charge à rabisso. Tant que ça la transaction on a, ou bien c'est bon on a banque nayo. Pour que c'est on a service ya PancakeSwap, bien Trust Wallet au somba service ya BNB. Moi intérêt banini ba frais na banque donc pratiquement ba kati comme si moi $6 c'est parce que $7 moko $7 et demi ba kati balongo linga $7 et demi on mona tika na $49 donc moins en ambongo place na ligne za ambongo pour la somba ba 6 la nanga alors à partir on a vu que on a score bien on a les couleurs ko on a somba score 6 là après zonga na PancakeSwap. Donc, si on a bimi awa, so on a PancakeSwap, awa si koyo, bongo, koyo, si mon qui fait mata mondambo parce qu'on a baki sur mon échange awa. Mon binomo automatiquement, il a qui 0.010 quelque chose, mais comme il se 0.088 parce que baki sami. OK? Alors, si koyo, pour somba, au salani pour somba. Dans la ceux qui citent na biso zongi ça la bien mingi mettre les sous cite zongité malheureusement ils ont quitté après ma connexion ok mais suite oyo désolé pour ma connexion il y a la boité mais on a bandi pour enregistrer pour ma connexion bandi c'est pas intéressant on a mis pour bima awa
Bon, voilà, je vous mets la caca. Alors, ce qui est parti à awa, pour tout somba 6 là, pour y awa na C awa. Parce que comme select currency, donc pour sélectionner monnaie. Awa na moi flèche wana muke, pour finir wana. Pour finir wana, siko na likolo awa, parce que comme search name or paste address. Et parce que vous cliquez na kati wana, finir na kati wana bouye. Pour raison pour laquelle la ligne qui tokende na site na biso la qui peut tokende kozwa contrat ou bazo senga awa adresse bazo senga awa peut permettre biso to somba c'est cela. Mais ce qui appartient à site moyen zongo ezate ba place bela zongo ezali na okina ba site belé. Pour éviter pour la kisayo place ezali na okina ko copier ngo na oya na chango pour mona yango. Alors ou bien à partir awa soko migo koma miga combo ya eloko zoluka to comme par exemple 6 là. Nous on 6 là yango comme mi awa il va combien on textuellement ou bien 6 là ou comment on textuellement il va combien on wana. Donc on va comme 6 là awa C I S L A. Alors so comme boye on est bimi c'est le côté. Pour finir blé wana on est bimi c'est le côté aba comme le no results. Donc là c'est le résultat exact. Okangi donc ils ont reconnu donc oya okanga awa comme kenda mlikolo oya sur les limites résultats okangi awa na x awa na droite okangi yango siko et là ce que tu go sala na kokota siko na site à partir de téléphone nanga comme ça tu go mona ndenge place to zo adresse ou to na besoin pour de sumba 6 là OK na ko bima awa na PancakeSwap na okende na Safari nanga parce que na bi site za quelque part awa okanga oyo on a besoin te voilà zongi awa site na biso yango site à 6 là yango zo mona bino moko on a seba comme 6 là I Crypto Island donc tout ça comme ya compagnie za Crypto Island ndi ba combien wana alors na kokita muke na se on a luka contrat o na mo posa pona somba 6 là contrat OK. Voilà. On est sur Kitimuke, parce que comme tokenomics, c'est wana, à gauche la comme copie, puis à droite chiffre moulai wana. Donc yo le ça là sur les téléphone na yo, oyaka awa. Parce que comme copie awa, au final wana musapna à partir téléphone na yo. Ce qui au final on au final boye au mona et réagir mon ndenge ningani wana isali mouvement wana la kisike copier yango ndenge copier yango siko na osala nini na ko bima na site nzalaka sûr que okota na site bien cryptoisland.com ndio comme on a CA alors ce siko na bimi na site na copier déjà code na mo posa na ko zonga awana page nanga oya PancakeSwap. Alors, à partir de on a page dans la PancakeSwap, on a C, parce qu'on a mis select currency, currency awa, au final, moi, flèche wana. Alors, ce qu'on a fini en haut. Dans ce qu'on a fini en haut, on a ce qu'on awa, l'icolo awa, parce qu'il y a search, cliquez wana, on est à cliquer, ce qu'on a nako lekisa nako paste ini poto uti ko copier na site wana. Donc si on a cliqué na toucher na kati wana na fini mo sapena na tiki monda moins peut-être une seconde puis na longoli mon epesinga option oyo mbala moko mingi na boye ne ba neto sala ko na ko copier na ko coller na copier na ngo na coller en awa alors na ko mesko awa ko na coller voilà automatiquement site code koti bino moni ndenge pe esali mbala moko ichi code ni kombo na se na kofinasiko awa na bleu fini na bleu awa voilà tant au fini na bleu moni sikoyo ba liboso tant tout sala ki yango awa ezala ki vide eloko moko mona na kite parce que tozalaki na code te mais sikoyo nde totie code ya malamu automatiquement epesi biso kombo oyo tozoluka ya action tozoluka 6 la Crypto Island ekomi mpe awa na pembeni. Alors, tant que mon boye te bige yango nde eloko to look exactement siko ko fina awa o importer yango. Alors na ko fina awa na téléphone nanga
On fini import. Tant on finit import, message oyo kobima. Faut ça l'attention ko kene mbangu te, faut kene malembe. Vous avez un message oyo bimi. Ah, vous avez un carré moi mukeza na gauche awa, bakomi I understand. Donc là ici na comprendre. Donc là ici qui est en tangi biloko oeza awa pour comprendre en ondimi. Donc là ici ga ki bazo bisa OK. Ba projet oyo ba monnaie service à monnaie oyo yana batu mingi bako créer ngo ya mabe ya lokuta. Alors il faut ça que ceux qui au copier code à malonga te oye uche awa pour kozala na mututa au copier code ya lokuta ba oyiba mbongo. Donc faut la préparer pour na yango. Alors ils a que au comprendre ne ba komi ana. Alors tant au comprendre l'histoire est de copier code à malonga. Alors tu banga lo mo côté pour yasuko awa pour finake pour sélectionner a pour la OK na comprendre que azana risque sur na copier code ya mabe, mais comme on copie code bien vous en avez malamu au final awa et puis on dit awa azana nous la grise azana nous bleuté tant au final awa au moins que awa peut changer. Alors on au final téléphone nanga on a sélectionné automatiquement et comme orange je peux dire pink en anglais là. Alors na cheboé mon imbala moko changer awa. Alors tant que changer awa au final awa pour importer les sous. On a fini soit on a importé automatiquement ni islaeza a on a C ni et sélectionner on a C supposons la kisangai nombre va 6 la naza nango déjà parce que naza na mwandambu bandakala de la kisangai en a et puis montant ya service ya BNB za likolo. Alors na gauche siko a place où na gauche on a comme from a comme to. Donc toujours où na service ya BNB toujours ko échanger yango pour tozoa 6 là. Donc au long awa OK awa vous avez un bon oyo na BNB awa et puis vous avez un montant oyo il y a 6 là déjà ce que vous avez déjà na mwandam siko animba yeba nombre boni ya action il y a 6 là au niveau somba par rapport à un bon vous avez awa. Alors tu souleves par exemple net 6 là dans le hôtel la prix on a la Sabino. Donc si tu fais moi déjà peut-être pas désolé pour ça. Normalement ils ont répondu. Alors pour le moment, si cela ils ont coûté, il y a une page où ce en bas. Ok, voilà. Il y a une page où tu as accès puis il y a 6 là pour le moment. Ok. Donc toi là, moi voici tes billets tu utilises d'accord, mais il faut faire attention aux assurer que vous utilisez site malonga bako sayote. Ok. Alors vous avez un prix il y a 6 là il y a un 0.50814965 les prix à 6 là. Alors, ce qui fait que par exemple, pose-moi une idée pour le baquet, OK. Bon, on a un par exemple combien de 6 là. Je vais calculer mon dame. J'ai 0.000050814965. Pour par exemple, tu mets 1 million. 1 million, tu multiplies par 1 million d'action, multiplié par 1 million, tu finis, ok, tu comprends que ceux qui n'ont 1 million d'actions, il y a 6 n'a plus au lieu de comment à dépenser $8. Tant que nous avons frais Mickey, tant que vous avez $8.25 ou $8.35. Alors, tu comprends que ils ont $8 quelque chose pour 1 million d'actions. Et puis, tu as $49 dans le compte de tout le monde qui tout à l'heure avant. Et puis, par exemple, si on a une somme, il y a $32, si on a une 8 fois 4, ça veut dire $32. Pour vous, c'est $32 sur vos lignes. Vous avez 4 millions de 6. Alors, tu comprends déjà, on a ce que tu as awa. Et tu dis, OK, bon, et au coca, on a 4 millions awa. On a 4 millions. 0, 0, 0. 0, 0, 0, ça fait 4 millions. Pour il faut assurer que tant que 4, au chiffre awa, place où il faut que bleu boy. Le qui tant aux autres chiffres awa, awa long bleu comme grise, cela veut dire que bon et nombre d'actions aux autres la mini bon aux anamos à kokate. Bon aux anamos awa ils à kokate pour sur ma action. Mais sur les agas bleu boy n'engé vendre boy la qui sike. Beaucoup somba action wana. Alors si on a meki par exemple Alex Sabino, on a baki 0 mususu pour na somba 4 millions, te mena somba 40 millions par exemple. On
baxi 0 moko omoni ki automatiquement awa elongwe bleu comme grise pas comme en anglais sufficient BNB balance donc oza na insuffisance donc BNB na yo eza insuffisant balance nango eza insuffisant osomba 40 millions ya baction donc faut longola 0 moko montant de 0 moko tozongi na 4 millions automatiquement epesi biso bleu awa parce que faut kofina bleu wana on a fini bleu qu'on a continué moni et combien nga ce que pesi nga ba détail keno écouter nga boye taxe aux ala boye pesi ba détail nyonso wana 44 millions yango awa comme ya 6 là et puis awa na C au final pour confirmer que ozo sala échange wana ozo somba au final wana voilà tant fini automatiquement faut connecter na Trust Wallet na yo c'est automatique alors na chaque code na yo pour chaque code na yo so créer code tant o chebo imbala moko epesi nombre et montant ya euro dépensé demande au côté montant oyo taxe yango awa total normalement yango likolo awa ya mbongo parce qu'on a taxe mukeo et ça le quoi $35 34 cents et au côté pour somba 4 millions et 6 là donc ya awa na C au final awa pour confirmer achat na yo a fini wana et c'est un sur na chaque code qu'on a confirmé les sous ce code confirmer aux zeli mon siko awa na C ba pesi message oyo et ozonga na wala nini un site musu ozalaki et puis mon automatiquement est rouge awa raison pour laquelle est rouge awa ezali pona nini pour transaction mo sala mais puis même awa pe na BNB au mona ki rouge mo ezalaki awa eki mbango pona nini pour transaction mo ezo sala pour tout sala alors botala bien au monique awa tout à l'heure total ne bande tout mona to na $49 na quelques centimes et mati muke na 50 pona nini pour service à BNB zo continue aux ampleur et zo continue pour mata so dans bon on a 4 zo continue pour gagner mon bon muke alors est-ce que to zonga na nini na peine quelque soit total là qui transaction a biso leki zonga awa moni awa zo continue pour tourner alors ceux qui a besoin qui déjà confirmation on a confirmé ba biso zonga na page oyo oya awa ogoga okanga ngo awa ndenge zo koma boye zo tourner pour mezate kanga yango awa et opesa yo page mususu à partir de la page awa normalement faut passer message moko malikola et comme que confirmer transaction na yo et l'équipe alors ce message on est limité ce message on est limité là par exemple que et l'équité mais et à mon peu pour bima tout comme pour bimate mais automatiquement tout le monde a que nazalaki na 18 millions tout à l'heure minimum money comme 21 millions donc bah 6 là na ibaki sami money pour na somme 44 millions ibaki sami awa na 18 millions nazalaki na tout le monde alors et puis ako confirmer ngo na osala nini na ozonga na Trust Wallet oya awa na Trust Wallet pour na confirmer que na kazui ngo na code nanga code koti skozomona 6 la yango awa to monike na bandaki nango 18 325 493 mona kini bandata to bandaki yango wana ezaka bon mesko mitu na ndeni ni ona sombi koti te e okota eza nango wana ezaka pour o rafraîchir page atuko fina awa to cliquer awa pour total ndenge osala so ina toucher wana automatiquement monike rafraîchir page et relancer page et puis action en Bakisami comme 21 935 700.10 de la Kisaboé. Alors il comme on a souligné pour vous comprendre les alipés que montant on dengue comme mi abo 21 935 700 kanga yango okomona ke ibando zalaka montant wana mikolonyo sote ikubanda ko changer de bando bakisama automatiquement yo on sombe le côté mais si c'est les service à bien et dans option à bien PC pour tout en anglais réflexion donc comme si vous avez ça yo ba 6 là ndambu mususi ya ofele chaque fois ceux qui mutu moko asombe 6 là ou bien mutu moko ateki bandambu na ya 6 là yo zo gagner 2% et à chaque transaction au ezali ko sala donc ndenge yo sombi ba action le loboye bingane na sombi boye ba nyonso oyo bazana ba 6 là ba kozomwa ba réflexion na ba kozomwa ba 6 là ndambu bando bakisela bango donc yo po bando zo ba 6 ndambu bando bakisela yo na compte na yo chaque fois la transaction est salami moni alors awa yango yo to moni yango transaction est salami donc osombi aussi si kosomba
alors okende ka awa ozonga awa ozonga nsima mais sinon transaction nayo esalami basisela nayo esombami donc obangela eloko mosusu te donc eloko na ngai nakisa bino lelo yango wana bozwa mwa idée ya ndenge nini kosomba sisla mais bosalaka effort bobatela bainformation na bino ntango ocrée wallet na yo bosala erreur te moto akosa yo te et puis peine quelque soit po okende yango facilement olanda baetape oyo eza awa eloko mosusu tana ngai nayebisa bino ya soki ezali ke tozali na service na biso ya kosomba na carte visa awa obanda osomba na carte visa bientôt dans quelques semaines peut-être quelques mois donc comment la mesure ya kosomba directement na carte visa à partir ya site na biso web ya cryptoisland.com to appelle na service ya Uniswap ya Ethereum ezoya pe kala mingi te yango pe komanda ko utiliser yango po osala échange na yo donc information na pesa bino lelo yango wana espérons que aider bino pour comprendre nini sisla eza ko fonctionner et puis comment osomba sisla na yo facilement. Voilà, sinon ce question ezali bokomela biso na site na biso bokokende na site bokomeli biso bokende na Twitter toza na Twitter toza na Facebook toza na YouTube toza pe na Instagram ou bien sûr okende na site na biso yango oyo cryptoisland.com okozwa information nyonso olingi kuna po contacter biso soki ozali na question. Ok, sinon bonne chance bosomba ce question ezali n'hésitez pas. Merci, bye.